Karine Mokonzi, la baronne, a confirmé biso Yayodas Azali bipolaire. Monde entier va moniquer. Heureusement, Dieu merci, monde entier va moniquer. Vous avez maman bipo. Bampa kante mampu na okoselo heureusement on confirmé bango que na koselo otoza maman bipo. Pour les voices de maman Chacha, maman Star, Abota Star. Maman Chacha Star, Abota Mona Star, toi qu'on a Rita Star. Evie Junior bientôt Star. En tout cas, maman Chacha, dit merci pour la promo parce que ça fait beaucoup de temps à noter parce que elle ne se sentait pas bien par rapport à ma Lily, vous voyez. Hein? Dans 2 mois, ma mère, elle aura 64 ans. Donc, moi, du coup, on a ma Lily, ça dérange un peu. Mais pour ma Lily, elle dérange qui est habituée. Elle reprend qui la voix, Israël. Tout le monde est zongi sous la minia. La miniature, elle comme zongi la minia. Et donc, les zongi les sous la minia, les sous dans cela, c'est moi. Donc, Pote ba papa, ba mama, bandeko. Pote ba rando na ba randonnette. Bote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi la baronne a auto-confirmé en plein automne na jardin na Katia Villa que Yodas Azali bipolaire. Alors, bandeko, tant la baronne a sali diagnostic wana, ezakut natina te o, ça reste à vérifier. Rien du tout. Ezali confirmation. Pambate, tangu, abimisela kibiso awawa, oyazali neki menga, peto wako mona, babenga kie memi na makoso, bipolaire. Ba bipolaire ezali ya modèle na modèle. Lelo oyo toyeko mona ya Yodas. Pourquoi azali bipolaire? Pambate oyo tu mingi alobi pona la baronne asali ezalaki façon ya ko défendre. Ba site wana emeki elobela mais bango moko ba comprendre soki to continuer koloba to bima ba otoza déjà ba kizengi. Mais bon, bazo continuer koloba o chamingi komba la baronne. La baronne a la kisi lisoso a confirmé bango soki bato balobelaka ngai oyo bazali kota la chaîne babetaka ba vieux moke ezali teke nga nazobeta ba vieux moke ba vieux nyonso ebetamaka na internet eza ya ngai Monde Mokonzi. Tangu la baronne alobi yango nakei pa Demer Nyangi namoni pe Demer Nyangi azopesa Jaël conseil loka moyen oswana na Karine vi na yo ekokende bien sitino ekokende bien. Tala Gloire Olangi afungoli site ye wana abandi koswana na Karine lelo oyo mwana na ye akomi na bajoué azosakana susu na nzete ya toilette te akomi sikoyo kosakana na bajoué yango wana makambo la baronne alobaka biso deja tozwaka ngo na maseki te pamba te ekendeke net. Demer Nyangi boyebi bien azalaka ne chinoise te abanda kutu mbala moko na kopupula la baronne a confirma peke
aye asala ba vie azwa bato na komba la baronne abomba na epete tango akokisi 8 mois babengisi epe na kingakati par hasard akomi pe kuna akonfirme ke komba la baronne epe makambo ebele achange ba sujet alors tango demer alobi bokotia tembe na maloba la baronne ndenge nini mpe ezomonana bato nyonso oyo baosala basujet soko kombo ya la baronne elobami te en tout cas bakosala eloko te loba baloba ya King Fally Ipupa yango wana Karine Mokonzi la baronne tango akonfirme biso ya Yudas bipolaire nayebi ezosala bino pasi ezosala biso nyonso pasi toyeba ke azalaka na problème comprenez mon émotion ya bipolaire tomonaka yango te po ale ntango eyaka abombamaka na ndako pendant 2 ans oyo ateki kabelo te alobi bien pendant 2 ans nakabwana bino navandanga nie avandaki nie parce que akweyaki mbongo eyebani te soki azalaki nango to aza te mais asalaki activité te tout d'abord to ana confinement akosalela yango ndenge deuxièmement moto atekisi kabelo elekare bien sûr abanda makambo ya kabelo kala etekama mingi me na poto moto ateki yango eza na baronne ye moko aza koloba ngo ngai te bavideo eza nango ya ba 2 heures de temps ye moko asala yango donc ntango la baronne aza koconfirme aza bipolaire en tout cas tozwa yango au sérieux yango aire moko tokomona ye elongi normal aire moko elongi kitoko aire moko bamisusu bamoni ye elongi mabe meme ye moko akamwaki alobi nani elongi mabe ngai me nzoka ekokozala nayebi te ntango elongi ekomaka mabe eza nde bipolarité ezokotela ye ezokota echange elongi yango ndeko na biso oyoyo abanda kolanda live na ye atiaki commentaire elongi mabe adutaki te mpo na kati ya video wana elongi ekomaki mabe azalaki na situation ya bipolarité bipolaire ah la baronne oza monganga oyebopia diagnostic mpo koyeba moto aza bipolaire fo vanda kaka na ye atako tovandi na ye yo kokanisa kaka makambo mosusu eyaka par hasard me nzoka aza mpenza na problème bipolaire ndenge nayebisaka bino bipolaire eza liboma te ya chaque jour eza même pas liboma bon eza parti ya liboma ekokosalama na une fois na 3 mois une fois na mois une fois mpe na une année oyo nde yaya Yudas tozozela docteur na ye la baronne a détaillé biso secret médical bien sûr alobeli biso oyo monene mpe tocomprendre ya Yudas azali bipolaire eza confirmé ezalaki déjà confirmé na ndeko na biso aza elongi mabe sikoyo ekomi confirmé ekomi kutu te toyoki yango mbala moko mpe toconfirme yango aza bipolaire bipo nakanisi mbala moko Niki Menga okomona Niki tala elongi kitoko elongi normal aire moko elongi mabe nakosi
ba video ezali, ba photo ezali. Otali bato balobelaka Niki Menga. Elongi mabe, elongi kitoko, elongi normal. Bango mokutu. Bakoma komibenga, ba petit bipolaire. Bon, kuna na ibite solo, diagnostic na bango, ba diagnostiqué bango tena. Docteur Karine Mokonzi na baron. Mais oya ya yuda, ils a confirmé. Confirmé bandeko. Confirmé. Ah, ya yudas. Ya yudas. Nandimagité. Ah. Bon. Il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengia Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, ba boss Bazali, ba boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengia Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, ba boss Bazali, ba boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, Nzamelangai, ba boss Bazali, ba boss Bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.